Mbote na bino banso o mokolo mwamposo mokoya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame bazelami pona kokutana na Dar es Salaam na Tanzanie na masolo pona kimia bokutani bango bokosala matote bakonzi babale bazelamaki pe lokola na Luanda na Angola na sanza ya zomi na mibale décembre kasi bakutanaki te mbano na yango ezalaki bozungeli ya bitumba makasi biyebe komi kino na batomboki pe mampenga ma Rwanda kuvandisama na Rwanda na Goma pe kolanda ONU batokoleka nkoto mibale na kama libwa babomami pona yango nini sengeli kozelama na likitalie likusalama na Dar es Salaam pe lisusu bobendani bozali makasi kati na bikolo bya etuka ya Afrika ya katikati ngambo moko baye ya EAC lisangali ya Afrika ya Est na bayi SADC bobangi bozali ete bitumba bingala kati na bango na ekolo Congo démocratique tolandaki biso banso ndenge Paul Kagame mokonzi ya Rwanda zalaki kokebisa Cyril Ramaphosa ya Afrika Angele pona ndenge akanaki kolakisa makasi ya ekolo na ye na Afrika ya katikati bayi EAC bazali mingi kosenga nde masolo kati na bakonzi ba ekolo Congo démocratique na batomboki ba M23 bayi SADC nde bazali sima na masolo kati na président Kagame na Tshisekedi na misala mia Luanda yango nde tokolobela na linaka na biso eye ya lelo ngai kombo na ngai Edi Isango tokozala bongo na studio eye na Henri Désiré Njuji azali analyste Tomon Magnoli na Mambi Matali géopolitique pe nkolo ya média digital zalaka JT diplomatique tozali pe awa kaka na studio na Claude Misare oyazali mokeli mibeko ya ekolo Congo démocratique moponami ya Uvira na Sud Kivu mokambi ya groupe parlementaire ya AAC UNC pe nanzela ya singa tozali bongo na Jafet Tekila wazali mulakisi assistant na Maimatali Boluki Kimia na Matata résolution des conflits ya département ya droit international ya faculté ya droit ya université ya Kinshasa mbote na bino banso bozali kolanda linaka yepi bino bayeto bengi sami mbote ndeko mbote yango penza to landa bungo maloba ma baike ya bavandi ya Goma na Nord Kivu na pour etali bokutani Tshisekedi Kagame bosengeli kosalema na mokolo mwamposo to landa bongo yango ezali fiston isemwa mindi azwaki maloba yango Tala Kagame aza voisin na biso RDC na Rwanda biso nyos toza ba voisin et na tokozala toujours ba voisin éternel soki lingi kimia ya mboka ya Congo po mboka ya Rwanda en tout cas esengeli ke batu basangisa na po tozwa kimia po na Rwanda po na RDC na biso nde wana biso tolobi boye Félix Tshisekedi na Paul Kagame na bakonzi nyonso oyo bae ya Sena Sadeke bakokutana kuna en tout cas batala nyonso po bapesa biso kimia parce que awa vraiment crise ezali en tout cas samedi tozozela que ba président batika ko fingana en tout cas batala pona nini bakopesa biso nde kimia parce que population to souffrir. Je suis mon Congo Mungala Mbuza na préféré ko fa na Est bona bandeko na ngai ya Goma Fati Beton président Solola bana Congo tout na paix Est comme na paix ba mama bazo vile ba mama baleki bazo vile baleki ko boma nyoso niza na kati wana so tokosuka wapi Fati Beton tokosuka wapi Fati Beton passe dans ma casse dans mon thème. Si tu perds des blocs belés, tu bouges blocs belés. Souci n'angaï, tel que citoyen africain congolais, donc bah yo kanakaka.
bayokana makasi parce que Congo to souffrir makasi. Tosengi amani kaka. Bawenze batu batambo tozo tambola na biso awa toza bien mabeza te. Toza bandeko ba poto ba Kinshasa ba wapi toza ka bandeko moko amani. Depoloba Tribalisme ko zarate. Matondo mingi na bino banso nini tokoki kozela na bokutani ya mokolo ya mposo. Mokonzi ya Tanzanie a sakolaki ete bakonzi ya École Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ya Rwanda Paul Kagame bazelami na likita liango toyebi kibitumeza na École Congo Démocratique kasi nini toko kozela to banda bongo na Henri Désiré Njuzi pona yango kokolo banini EAC na SADC bakokutana na sommet conjoint objectif na yango ezali koluka bavoi oyo ekoki komema baparti nyonso na kimia wana ya liboso ya mibale. Il est important que bandeko na biso bazali na Goma bazala soulager au moins pour na ba aide humanitaire oyo ekoki ko kitisa façon bazali ko kemba parce que ce n'est pas normal. Et puis position à makasi il faut ezoma po te kimia ezonga noki. Et c'est la raison pour laquelle il faut impérativement la solution nyoso ezala sur la table pour que bateau barozalawana ezala bateau EAC ezala pe bateau ya SADC balukanzela ya boboto. Tokozela nini na bokutani wana? Les deux présidents bakutana lelo basolola pona kimia ezonga na mboka na biso ba congolais nyonso bazozela masolo yango. Mais masolo esalema dans la vérité, dans la sincérité. Pourquoi dans la vérité et dans la sincérité? Parce que eza masolo ya liboso te. Tosi toyoka, tosi tomona président Nabiso a se déplacé à Kei Angola, à Kei Kenya, à Kei Tanzanie, pour Nakoluka Kimia. Parce que le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est un homme de paix. Boyebi que après Kokota Naye na pouvoir, président Nabiso a luka rapprochement na Rwanda. Pour le président, si la République démocratique du Congo est en paix, ba pays nyonso oeza pembeni ya Congo eko se retrouver. Eza la Rwanda, eza la Burundi, eza la Angola, eza la Uganda, bango nyonso bako se retrouver. Mais ce qui kimia ezate na Congo, ça impacte sur tous les pays qui nous entourent. Et donc, biso neti ba Congolais tozozela président ya Rwanda, tozozela président ya Congo, bakutana. Soki bakutani, ba memela biso nde kimia. A Goma, na Goma lelo, soki okomi na Goma otali, situation oyo bakongomani bazo vivre na Goma, c'est inacceptable. Nangito kende mwambango pona batunyo so bayebi ezala masolo makimia, mais pona de manière concrète précise, tout le monde n'a beaucoup c'est nini bozozela point tel et salement. Non. Cessez le feu. D'abord, ils que vous décréter et puis après bozali ko ça la diversion pour na ko landaba objectif mususu. Donc il y a liboso ya mibale, ouverture de couloirs humanitaires pour na ko soulager la population. Et puis, troisième objectif, il faut absolument que le processus ya Luanda ezonga. Bongo Missare. Bon, cesser les faits, oui. Mais est-ce que cesser les faits wana ezate ezali, mais toujours violé par le M23. Armée nabiso, gouvernement nabiso et respectaka. Cesser les faits wana. Mais nos ennemis, nos adversaires de l'autre côté, le Rwanda, est-ce que le Rwanda respecte le cesser les faits? Tozo Solola Awa, le M23 continue à violer ces faits au niveau du Sud Kivu. Oibi Makambo, le cas
ezolekana na Sud Kivu Nyabibo ekoyaki biso tozo respecter ba engagement na biso tozo respecter c'est le fait mais l'autre côté c'est le fait Obama et to samate mbala ebele to komi koleka to ba 14e ou 15e et to samate mais ndenge nini to kokoma était yango wana na lobby que les deux présidents se parlent dans la sincérité. Président Nabiso Aloba depuis Kala, il est prêt pour le dialogue. Mais à quoi dialoguer na M23? Azolinga a dialogué na moto oya salaka M23, oya fulaka M23 qui est le Rwanda. Ndeni toko koma Henri Djouzi na Bobimi ya mampinga ya Rwanda na ikolo Congo démocratique. Solution za kaka mibale. Dialoguer, mais principe mounene o ezali respecter la bamboka nyoso, c'est que intégrité territoriale na souveraineté na biso ezali non négociable. Denge honorable auti koloba kosulolana moto oyo azali kokumisa M23 ezali vraiment schéma oyo parce que toyebi kaza na influence mounene na batoana schéma mosusu ezalité nazoyo kabatwa techniquement la mupenza te mais to nakanti pa bongisa yango bobangi zali lokola na Luanda ke ba sakoli te ba kutana kasi mukolango ba kutani te pona raison moko to mosusu bongo soki ba kutani te bino bokansi conséquences koza ni na Luanda to monaki au lendemain bon car lobi te mais simanango guerre committee lelo koma ba mampinga ma Rwanda na M23 baza siko na Goma pe ba kufi belé onyo lobi koleka 2900 a nkoto mibale na kama libwa ba kufi Henri José soki ba kutanité pona likambo moko to mosusu. Bon, tout ça déjà na précédent oyakala oya le 15 décembre, mais évolution à situation ya lelo les mois différents pour monique pression internationale les amakas atasoki ba sanction et communauté mais pression ezali makasi et je pense que de ce point de vue là Kagame Azan a intérêt à saboter rencontre wana parce que président Nabiso alingi boboto alingi kimia akozwa ba voix nyoso o ekozala na mesa pona kobima la situation wana mais à condition que Rwanda a respecté l'engagement. Bon commissaire, olobi nini le commissaire? Bon, ngana lobi biso tolingi solution emonana na kimia. Mais na rappelé yo que masolo ebeli et si est salema. Depuis que M23 est bandit bitumba na ye masolo ezo salema. Mais côté Rwanda moto oyo azo financer moto oyo azo accompagner M23 il n'y a pas de sincérité. Yango tolobi si cette fois-ci Rwanda a cause à la sincère on va dire Dieu merci parce que tous on a besoin de la paix. Na ebisio makambo oyo zo le kana Goma lelo. Plus de 3000 morts quand Nabitumba oyo uti ko salema na Goma. Na kanisi toza pe na ndeko Jafet Tekila. So compter ba déplacer interne. C'est inacceptable makambo ezo le kana. Ndeko Jafet Tekila tolobaki motuna libusaki tokozela nini na réunion eko salama sommet eko salama mokolo amposo et yango wana liboso na beaucoup se penza ndeko Jafet ko ibisa biso nini. Na kanisi tokoki s'attendre na 4 scénarios. Scénario ya liboso c'est que sommet oyo ekoki ko imposer na RDC solution tobengi ya dialogue ndenge mkubwa auti koloba awa tout à l'heure. En fait na ngonga oyo gouvernement congolais a continuer pour résister dialogue parce que alingi ko tulolana ba ya M23. Mais en réalité, le gouvernement a estimé l'immédiation où il va faire finir la biso et continuer. Scénario, il y a mis parler des alliés pour eux. Donc, il faut entrevoir des possibilités pour assommer Oyo et décider sur
imposition, il y a une nouvelle force qui maintient de la paix. Donc, le les alliés sommets conjoints, peut-être que ma politique peut décider la restauration d'une nouvelle force de maintien de la paix conjointe entre SADC et EAC. Troisième scénario, où on a masolo oyo, ils allaient que ma politique pour imposer solution politique. Solution politique est la question. Par contre, au Senga, et que, parce que demande on a été très présente, par contre, au Senga, et que le gouvernement congolais anima pour Congola Masolo, c'est-à-dire à ça, le gouvernement de l'Union nationale, par exemple. Ce qui est au bien, on a M23, il va Goma, et ça lit 3 ans. Alors, les lots locaux, la vie Goma, et ça lit un point stratégique pour la Bango. Et c'est pour Kagame, président de Rwanda, a poli comme ma revendication il y a une fois. Il y a un lobby, un processus, il y a un Rolanda, ma communauté, dans le cadre de processus, il y a Luanda. Alors, sommet au conjoint EAC dans SADC, ils allaient d'abord pour rassembler les 2 blocs régionaux les plus importants où ils sont concernés par Masolo Oyo. D'accord, dès que j'ai fait ce que moi, Mbango, tu le vois qui bouilla, pour sa réponse à quelques secondes, ce qui te salamite, tout le monde est dans Luanda, ça colle qui, Kutana, mais Kutanité, tu communes à Bitumbo, ce Kutanité n'a beaucoup se penser dans quelques secondes, ni ne ko salamapona yo. Mais il faut exacerber ici sous attention. Mais en réalité, Nangonga Oyo, nous avons une solution diplomatique qui pour permettre de document na isika o solution diplomatique en Wezali retour na processus ya Luanda ya monde zali cadre Oyo ezala qui pour ezala respecter. Voilà, tozongi na studio na biso awa na studio 47 tozali bongo na babengi samina biso mais yamboto ko ba tolanda bongo reportage uta Goma isika makambu ezali kosala reportage ya Fiston Dampi ya Fiston isemwami bolimbisi tozali na ngumba mokonzi atuka Nord Kivu oyebi lelo ezali bongo mukolo mwa zomi na moko uta batomboki ba 23 babotola penza engumba mokonzi atuka Nord Kivu esengeli koyeba ete na bitumba bina baimboka mingi basilaki ko bungsa bongo babango bolandaki lolenge nini bayi Nations Unies pe masanga masusu malobaki ete batu bayi bakundamaki na ngumba Goma baleki kotomi bale basu bazali koloba ete eleki kotomi sa to pe 3000 personnes bauta kokundama mikolo mileki oyebi simananga awa bozali kotala simananga zali ndako ya malili ya l'hôpital lonene lo ngumba Goma to pe hôpital provincial Nord Kivu et pas wapi baimboka mingi baye babomaka mukolo moyambo mukolo moye bitumba bingalaki makasi na ngumba Goma mikolo zomi sikamileki mi bibembe bina binso bitanamaki penza na ndako malili ena na mabele talantina bandako inso nyoso malili ngumba Goma etonisamaki na bibembe solo bibembe bimisamaki penza na bisika biye baimboka mingi baye babanda oleka na nzela obozali omona simananga bazali koleka isu penza te pona nini bazali kobanga penza solo ena ezalaki ko bima makasi awa solo kopola de binga maka solo kopola bandeko banda obima awa pamba te bibembe mingi biye bizalaki obiska biye banda ko bimisa solo mabe bibembe bina bikundamaki penza simana mikolo ibwa uta bibembe bina bizalaki penza bisika mingi obalabala ya engumba Goma bisika mingi lokola na kituku lokola na port lokola awa kutu na balabala obozali komona simananga bibembe bitondi samaki obisika biango na tina bitumba bingalaki makasi na ngumba Goma kati ya batomboki ba 23 na mapinga Michael Kongo mukati lelo pe susu na prison centrale to pe na boloko bonene bwa engumba Goma bwa munzenze nzoto mingi ebimisama ki lelo oyebi baimboka mingi bazalaki okangama na boloko bona kasi ebele ba kimaka sika poso moko leki wuta batu bakufelaka na boloko bonene bwa munzenze lelo nzoto na motango koleka tukuminei euti bimisama lelo na boloko bonene bwa munzenze bisika bakangami banso bakima mukulu mwango kasi ba mama pe bana bake babungisa bomu babango awa na boloko boye bwa munzenze talantina likambo lelizali ko pesa mpasi mingi dokotolo bapesi penza mate na baimboka ete baye bana kosala o babengaka kashne bayi croix rouge bauti ko bwaka pe kisi pona komeka ko boma soloena ezali koyoka na mabe baimboka bayike bayanola ki pe batatola kete bakomi ko bela pulu bana babango natina solo eye en tout cas c'est obi eza pena pasi mingi pona biso ba etosala ka nzinga na
ndaku ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu, l'hôpital Lonene lo etuka Nord Kivu, solo ya mabe ya bibembe bibomamaki ya mukolo bitumba bisalaki kongela makasi awa na Ngumba Goma, bibembe bina bisalaki ete solo mabe ezingela bisika binso biye tozali konyoko mape pasi ezui biso makasi tosengi penza na bazali kokamba sika ya Ngumba Goma batia mino batia bakisi poete solo ena esila esuka poete toyeba kobika lolenge sengeli na esika mettre des produits qui peuvent en tout cas aider à ce que cette odeur ne soit plus en tout cas oyebi biso baye tozali kovanda nzinga na hôpital provincial ya tuka Nord Kivu tozali penza konyokoma makasi ngakutune nazabwe na longwaki esika nazali kovanda awa pembeni ya morgue tope pembeni ya ndako ya malili ya etuka Nord ya l'hôpital ya etuka Nord Kivu na komi kovanda sika pembeni kuna tonyokomaki mingi pona solo bibembe biye bitiamaki liboso ya morgue tozali penza konyokoma bana babiso kutu bazwi bokono mingi baike babeli pulupulu biso mikolo tozali bongo na kosu bokono bokomi kozingela biso na tina solo mabe eye ezane osika biye matondo mingi na bino baso tozongi na studio na biso tozali awa na Henri Désiré Nzuzi wazali analyste pe nkolo ya media digital JT diplomatique tozape na mokeli mibeko Claude Masire ya Uvira tozape Misare bolimisi tozape na Joseph Tekila azali assistant ya makambo itali résolution des conflits na université ya Kinshasa tozoloba na deuxième partie na biso moni lokola makambo panzani mibale tomoni tendance moko ezali lokola bato o bazali ya SADC bazo pesa maboko na côté ya Luanda bazo senga bokutani ya bakonzi babale mena EAC bazo pesa mingi kilo na kolobate ba congolais bakutana basala masolo kasi abobangi ezali ndenge tolobaki na bandeli tebitumbe salama na kati ya ekolo Congo démocratique tokaki mokonzi ya Paul Kagame ko gangela mokonzi ya Afrika angele pona likamboli yango mutuna ezali bongo kotala est-ce que bobangi ezali tebitumbe koma na ekolo Congo démocratique toyebi déjà que Tanzanie Malawi ata Afrika angele balobi bazobimisa basoda na bango mais tout monde quand même ko swana to banda na ndeko na biso Henri Désiré Nzuzi na beaucoup se penza potango etikali moke. Bon. Actuellement ndenge toti koloba schéma oyo ezali penza légitime pona ko bima na crise oyo ezali schéma ya Luanda ata soki Kagame alingi kokima schéma wana po alingi ko wangana soutien na e na M23 bolanda kiango kala mingi te na CNN bandi ko wangana bon voilà komi ko bosana que azali sur place. Deuxième chose, il faut pas oublier que EAC a tindara ba troupe. Il y a de cela plusieurs mois de cela et loko salamagité et toebi pe que ba collusion mingi ba soupçon mingi ya complaisance ezali na 4 ya EAC alors que côté à SADC va se porter volontaire pour na kosalisa biso mais dans le respect du processus de Luanda. Donc ba schéma oyo e kozala komi bakisa ou bien ko proposer denge moninga uti koloba ba 4 scénarios wana na limite que sommet on a koki ko déboucher na imposition à force de la paix parce que masolona il faudra ezala na niveau ya Luanda na pression internationale ya makasi pour na ko contraindre ba mborami baleona po bazala na nzala ya kimia mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye basodani bazana ekolo Congo démocratique akebisi pe pona bitumba yango tomoni pe Uganda oizaka na basudan yango na ekolo Congo démocratique lobi et komisi makasi nini ba posture défensive yango na ekolo Congo démocratique na yango na otuna pendeko mais wana za na cadre ya force conjointe voilà mais ndenge Burundi lobi ndenge makamezo kende yo moni ndenge tokoma na bitumba wana na beaucoup se penza l'Ouganda n'a jamais été sincère avec nous. Le seul pays qui est sincère avec la RDC aujourd'hui mboka oeza ko salisa Congo dans la sincérité, c'est seulement le Burundi. Mais l'Ouganda n'a jamais été sérieux avec nous. Et donc, attendre aujourd'hui que l'Ouganda et que ça, moi et loco,
pona ko salisa Congo na biso, pona ko salisa FRDC ou notre gouvernement, attendre que Tanzanie et Kotinda ba soda baya ko salisa biso, il ne faut pas compter sur ça. Il ne faut pas compter sur eux, mais c'est vrai, tozo senga bandeko wana basolola diplomatie et ça là et il y a un résultat, mais moi je pense qu'il faut refonder notre armée. Il faut compter sur notre armée. Na mokolo lelo président ya Kenya a lobby que processus ya Nairobi ezali complémentaire et interdépendant na processus ya Luanda. Azan a raison parce que na cadre processus ya Nairobi balobelaki dialogue intercongolais pe monaki que ba congolais ba se réunissaki autour des 4 rounds oya tout esalamaki na juin 2023, mais processus wana ekatanaki po tozali na élection na 2023. Na mokolo ya lelo na cadre ya processus ya Luanda aussi déjà ba résultat et notamment ba parti Rwanda na RDC banini qui fait le feu, s'entendre sur un plan harmonisé à l'administration. Il y a FDLR, ils allaient déjà avancer le bébé. Alors, les lots, ils sont dans le cadre processus de Luanda, et puis, et comme il peut moins légitime pour ça, dans le dès que j'ai fait ce temps, ils appellent Mingite, toujours ceux qui s'appellent ça, mon conseil, il y a Kala Kenya, Wazali, Uhuru Kenyatta, à Utukoloba, et il y a une route à peine à Masolo, Katina Ekolo Congo démocratique. C'est tout moni, Nganganzambe, na pasteur, il y a Nibalobi, Masolo et Salama. Na beaucoup c'est, na opesaka banda 10 secondes, na banda na Jafet, tu zakuna, yango pesa nzela obima. L'initiative, il y a SPC na Senko et Zali Malam parce que Zali plus inclusif. Na moni que au monde tout un accord à Saint-Sylvestre Awa. Donc les amis solutions politiques peut-être que tous à la voie de sortie pour la crise politique. Donc toujours soutenir l'initiative il y a la confession religieuse. J'ai dit on a besoin de la paix, quel que soit Nzela, oyeko bako utiliser potokoma na kimia, nous sommes prêts, mais toboyi lobby ou après demain qu'on puisse nous amener des Rwandais au gouvernement, voilà, nous amener des Rwandais dans notre armée. Pour ceux qui ça, na 10 secondes. L'initiative nous soit écoquée comme Isabiso na Boboto na Kimia, c'est toujours bon à prendre. Voilà, to komina suka ya linaka na biso ezalaki tozali kolobela vanzela ya kimia na matatu ezali na ekolo Congo démocratique, tozali na ya Luanda, tozali pe na Nairobi, nzela nini ebungi malamu kati na ngweske bitumbe kosalama na ekolo Congo démocratique na boswanu ezali kati na bakonzi ya bikolo ya etuka tozali ki na linaka na biso na studio oyo tozali ki bongo na mwana mboka Henri Désiré Nzuzi azali expert ya géopolitique penkolo ya journal digital JT diplomatique tozaki pe na Claude Missar azali mokeli mibeko ya Uvira tozalaki pe na nzela ya Singa na Jafet Tekila azali assistant ya makambotali résolution ya conflit na département ya droit international ya faculté ya droit na université ya Kinshasa. Toko suka awa toko bakolanda lolaka l'Amérique ngai kumbu na ngai edi isango toko koba kolobela makambo ya matata pe bitumba eye tozali na série ya émission toko sala matondo mingi na bilomba sobolanda biso.